Desho de na TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho de na TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, non soit des shows d'Enar TV, merci Navao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talingamba Albosso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Toyoto Sola Makambamboka Congo, Kakande Naib Sarabino, Soki Namboke Zoinda. Des shows d'Enar TV à Kozanga Teko informé Bino Nakatia Bandako. Na Kinshasa mbutu moto epeli ba mama batomboki nzala eleki. Quel est le problème? Kaka ndenge na vandi anaza ko informer o siko ndenge moi na vandi na kit. Na Kinshasa masasi eza kubeta na ndenge mukete pona problème ya zandu. Zandu d'un côté toyoka ki bateki yango. Ça je confirme pas. Ils ont ba information msuso ki il faut vraiment causer la comment dirais-je, cause la penda, moi qui m'en amène sur moi, ba confirmation à bien, poto ya na ba confirmation, mais par soupçon, zandu bateki yango. Zandu bateka, zandu bakanga, ba profita ki tango ba mama ba ke confinement, bango baye, ba clôturer zandu nyos. Ba buka ba mesa nyos oyo ebi ezara na zandu. Ndengo ebi zandu ezalaka ba buka. Zandu etikala terrain, ba tekela ba indien. Batekela ba indien na ba pakistanais mbutu bakosaki ba mama problème à confinement bazo prolonger ka mikolo bazo bakisa ka mikolo mais chose grave comme on a na journal lelo ba mama balobi trop c'est trop ba mama bakendaki bakende ko luka moyen nini ya koteka mais avant to ke na ba détail ebele landa ba extrait oyo ko permettre yo o comprendre lo roni to lingto lo ba pokuna na Kinshasa. Papa, maman na bandeko na biso bazo kufa. Total nanu ba extrait o ekoki ko permettre yo o comprendre. Landa extrait muke. Oh, tu pouvais on a dit. Aïma va couper des paris. Oh, Balukaki. Ahmed Sali. Ah, bah, quoi, ça n'a pas. Kaka, policier d'ailleurs, au fait, c'est nous. L'hôpital, va devoir au risque. Ah, on coupe. Ah, on coupe. Oui. Voilà yo moko landi population baleli balembi elo ni biso twenga toloba ya liboso na kolinga tata mama ndeko oyo landaka des shows d'Enar TV ce qui possibilité zali zo ata crédit à 5 €, je ne sais pas koto za na mboka nini yoza tuna papa na mama soki baza en bonne santé soki mutazi problème te na famille et kozala bien tozongi na sujet elo ni twenga toloba yaya biso depuis tokoli na Kinshasa ndenge tobotami na Kinshasa premièrement ba biso ba sortissant ya Kinshasa ba mama na biso bandeko na biso ba papa na biso ba vivraka na zandu na gambela ça c'est vrai tokoli na mbongo zandu wana ekolisi bana ebele etangisi bato ba classe ebimisi ba titre nyonso académique ba mama na biso à partir ya zandu na ba papa na biso ba coopérant ba jeune actuellement bazo vivre na zandu mais zandu bakangi oui toboyite yo koloba mais des shows mais bakangi zandu pona corona oui parce que yo comprena kate bakangi zandu oui mais na yebisi yo ke bato ba vivre na zandu wana ba mindele kutu bakanga ki confinement mais ba mindele ba monike osimba te
économie kokweya bafungoli hein mutu na mutu prendre précaution mais oui mais par contre en Afrique corona ezate soki na lobi ezate yo ba medesho corona na Afrique eza oui mais eza ndenge moko te na ndenge eza na bamboka mindele ndenge bato bazokweya na États-Unis ndenge bakweya na Europe ce n'est pas le cas pour l'Afrique c'est ça batiki biso libre mais pourquoi pas batika batu libre pe na mboka na biso ba vivre par contre quand ndé na biso wana te yoraki déjà babi zandu wana basi babuka zandu bateka makambo eze belé na kati moye bafungola lisusu zandu ezate voilà pourquoi population akaki ndoko yeba problème nini eza na zandu voilà pourquoi ba maman bakeba kendo yeba problème nini eza na zandu ba déployer ba policier ba beti masasi na ndenga mukete plusieurs morts batu bakufi belé ndimelanga nazana ba vidéo na ba photo moyena chilo ba photo batu bakufi awa na masasi ezate moyena chilo vidéo ya makila awa ezate c'est interdit na YouTube c'est ça yona l'action ka ba extrait au mona ndenge nini bazo kumbana na batu mais batu balali bibembelali lelo ndenge na oyebiso awa bandeko na biso bakufi na Kinshasa pona nini bake ko revendiquer bafungola marché ya zandu ba mama bazonga koteka bana bakolia nini na Congo to pe na Kinshasa musala ezalaka te bato badepandaka kaka na ba marché wana mais bango bakangi marché bakangaki yango mpona koloba te ke non basala misala non bakangi yango toyokaki basubvention baparti mosusu batekeli bapakistanais na baindien baparti mosusu soki mwana fulani soki mwana nani asombaki bamakambo ebele oyebi yango alors ndenge eza masasi ebeti makasi na kolingana lakisa sur deuxième extrait otalango ekosala bien po o comprendre landa ya mibale landa on a déployé ba policiers contre la population masasi ebeti ya makete yokanini bazolo donc voilà mboka eza ya kokende pasi ekoti ba maman ba réclamer ba maman bazali na besoin ba fungolela bango marché ba banda koteka po bana moye bali ezate bandeko na biso moye bali ezate ba maman moye ba vivre ezate bakosaki problème ya corona bakosaki confinement tozo comprendre te confinement ya délaissage koto confinement koto confinement ezate to ebite nini eleka na mboka ba déconfiner bato mais na Kinshasa mbutu kaka ndenge omoni na lakisi wana batu bakufi lelo masasi ebeti yango des choses de Nart TV pa lalité na eko informer bino kaka nde na ebisaka bino soki na mboka yindi urgence kozala d'abord na mboka masolo na biso ezali voilà oto nga toloba na mukuse yango wana luka obenga ba famille na Kinshasa oyeba soki baza en bonne santé luka obenga o vérifier pe information ekosala bien mais bref oyezoleka na Kinshasa yango wana zandu wana ndenge ozomona zandu eza très important tant que bakangi zandu ba famille belé bakoti crise ba famille belé bazolia lisusu te ba jeune bake na chômage zandu eza ba marché moko o eza ko alimenter presque Kinshasa gambela na zandu ba marché wana mibale ezo ko alimenter Kinshasa misale belé eza na kati ya zandu ba mama belé ba o dépendre na zandu ba papa belé ba o dépendre na zandu surtout ba jeune parce qu'actuellement na RDC musala ezate surtout que na Kinshasa musala ezate maintenant bakangi zandu wana pour na moment moko un peu prolongé ezwi mikolo ebele oyebi ba famille combien bazolala nzala toyebi te mboka eke wapi yaya mboka esi etekama kala eloko ezate ba place publique nyonso bateka yango moni mbutu wana eza bazoyeba te bafungola zandu wana na modèle nini po ba parti mosusu basi bateka ba mesa ya ba mama o ezaki na zandu nyonso babuka etikala vide etikala terrain eloko ezara ressuscité babuka kiango tango ba yebisi bato bavanda na bandako tango babuki ba mesa wana ba mama basalisa ba mesa na bango na bambongo na bango na ba moyens personnels est-ce que bakozongisa bango ba mesa point d'interrogation bon mesa ngo pe bakozongisa ndenge nini espace wana soit disant nde na yebisa oke bateka donc problème eze belé pour na problème azandu wana alors lelo
population ba maman na ba papa ba kenda ko revendiquer baza na besoin ba zongisa marché ba continuer koteka toki koloba gouverneur à ville a déployé ba policier ba beti ba maman masasi ba bomi ba tukuna plusieurs morts et blessés et sali mawa passe na soni mboka na biso eke wapi. Voilà tolingaki to ya ko alerter ondengwana na Lombangu. Ça va brancher sur des shows d'Enar TV. Soko talinga mbalboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au la réalité, aimez, commentez, n'oubliez pas, partagez votre émission et que ça la bien. Izala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Zakoya. Ciao.